ezalaki na ba période pe musika ngape na yebi mususu te mais tellement nazalaki na bamboka na yebi makambo ndenge ezalaki koleka soki muntu akufeli mobali soki mobali akufika ka pe muntu wana azolela mobali na ye akomibwaka akosala ndenge nyoso akolela esili mais soki avandi ke bakeko kona mbali avandi na ndako wana muntu wana akosolola na bato te mama elatele kuto lobili kamwa mutu elatele zakaka bilamba oyo mobali akufi ozalaki nango wana yo ndo zakana bilamba wana oko changer te oko changer loko moko te au moins oko changer demi partie ndenge tolobaka ke ndambu wana oko sukula pe ndambu wana mais yo zala kaka bongo Kongo check check TV Yasibo Mutombo Kongo check check TV Yasibo Mutombo Mbote na balandinyo sur Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona binoye au mwana muluba botama muluba oka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss pa bi les boss Sibu Mutombo mbote na yo papa depuis Allemagne bon retour puis bambote belé na Brigitte Savaneux maman na Chancel na maman Missé Missenga motema ya papa Kai Kai docteur John Maunzo na France bambote na émission vous avez droit de savoir vous avez droit à koyeba tant vous avez droit de savoir et à casser que makambarolo bela ezali tozaka lelo na émission biso vous avez droit de savoir na maman José comme d'habitude to solo la vraiment to ça na nous analyse oyo pour tozo comprendre te liwa et comme mingi surtout na ba papa et tant to ba na ba papa bazo kufa mingi ozomona mwana moi ça déjà na 30 ans omona akomi veuve mbala kufi tozo ebate ezape na basi mususu mobala kufi omona mususu pas même 2 mois azongeli na eba activité na soka bande côté kazoteka bozomona na bakwe na babalabala en tout cas bandeko bakomaki mwa mingi balobi Darling solo na on a maman José lokola za ka femme sage ameko un peu koyano la biso kotala lelo comportement mingi pe photo beta c'était et pas ya ba maman ndenge komi ke papa kufi boye maman zoko ka kovanda na cete omona 2 mois pe ko kiteka andi na lobaki wana omona mama zongeli ba activité na Naza elongo na maman José. Bonjour maman José. Bonjour maman Darling. Mon nom est liboso na ba fan tout ya Congo Check Check pe na ba fan na yo maman José. Tozo pesa batunyo sombote wo balandaka Congo Check Check. Ebele bozolo maman José ozo mona na tenga yoyo. Nazaka kana check check misisa nanga ezalaka nde wana. En tout cas nazo pesa bango mbote mingi. Papa Ben Mbuyam na maman Anne Marie mwasi kitoko Zamba pambole bino vraiment. Ezaka la tozo yokana te metozali musale ezo salama mama Riette kitoko na Bruxelles Zamba mona yo tozo pesa ba o nyonso vraiment Jackie Bolenge en tout cas couple na bino Zamba mona bino Zamba zala na bino tozo pesa ba o nyonso balingaka biso na check check mbote mingi pe boza la brancher na chaîne na bino ya check check Congo. Merci beaucoup maman José toningi to ça na nous analyse oh maman José mais quand un peu ko expliquer biso na tangu ya kala soki mwasi akufeni mobali mwasi wana comportement na ifo ezala ndenge nini evandeli na ifo ezala ndenge nini. Maman Darling merci beaucoup pour la question en tout cas ezali kambo mutuya ko kufela mobali ezali kambo jete ezali kambo munene ezali kambo munene okoki ko mwana akoki kokufa mais botikali pe papa tali yoyo pe otali papa bosali bozo consolana oya tali to kufeli mwana oye courage papa o courage mama botelemi boko bota mwana mususu mais mobali eza pasi bande kupalandi kala ezalaki boite mama Darling kala ukomona mwasi tango bazobala ye akei na famille ya bato ili boso bazolakisa ye mibeko ya mboka wana ya famille wana bakutime na bango bakolakisa ye komoni yo ndengo oyeboyi awa na mboka na biso
awa na famille na biso awa na izaleli na biso même baza ba chrétien bakolakisa yime to sambelaka boy tala église na biso yango oyo tala biso lolenge tozali famille na biso oyo basalaka boy te yo soko yibi okokufa bakolakisa ye nanu o wana nyonso mwasi ayebi yango tango akomi kotambula azotambula yebi ke balakisi ngai ata likambo yeba koyebisa tango yake to yebisi eke na famille batambulaka boy eloko wana ezalaka pe malamu sikoyo oyo zoloba ya liwa oyo tozomona ngai na yebi ndambo ezalaki na ba periode pe musika ngape na yebi mususu te mais tellement nazalaki na bamboka na yebi makambo ndenge ezalaki koleka soki muntu akufeli mobali soki mobali akufika ka pe muntu wana azolela mobali na ye akomibwaka akosala ndenge nyonso akolela esili mais soki avandi ke bakeko kona mbali avandi na ndako wana muntu wana akosolola na bato te ata bato baye kotala ye azaka na ndeko na ye wana nde akosolola na bato wana nde akoyebisa bango ndenge mobali azali kobela makambo nyonso soki bao wana baye akomi kwanza te komi kwanza boye akomi kwanza te il faut bafuta bande kuna yeba ko bande kwa mobali bakosenga mbongo po mwana na bino ami kwanza futa boy famille ya mwasi ekoluka mbongo po mwana bango aza libéré abanda ta ko mi kwanza abanda ta ko solola Maman José nakato mo mkie bongo ela tele rosa pende ni po lelo to ko mona basi mso akufeli mobali boy alati pantalon na azolela mobali na pantalon est-ce que ça bientôt eza mabe mama ela tele kuto lobilika mwa mutu ela tele zakaka bilamba oy mobali akufi ozalaki nango wana yo ndo zakana bilamba wana oko changer oko changer loko moko te au moins oko changer demi partie ndenge tolobaka ke ndambu wana oko sukula pe ndambu wana mais yo zala kaka bongo soki na yo jamais oko sakuna soki ezalaki akokange kotikala ka lolenge wana basuka sika kokoka okokanga te soki na yo eza kaka bongo et puis bakofongola yo kotikala bongo e wakenda kosokola boye yo za kaka wana soki ovandi boye olali olamuki okei pe libanda kata okei kosala toilette ozana muntu akei kotika yo bolongo kuna oyo ovandi masolo nyonso oyo ezalaka muntu bato kotina ndako ya matanga na masolo yo kokosolola tomato ina yo nde ezoyoka tina ndenga baye kozosomba biloko wana ndambo batiki yo okotikala na ndako wana 6 mois 6 mois wana zakaka na bilamba na wana osokoli kauki olati osokoli moko kauki olati okotikala ko changer te 6 mois wana tango ezokoka balobike lelo nde yokobima baye kozwa yo babimisi yo batambusi yo esili obandi pe kosala mwa wenzi kolambela bana kosala boye ti pendant une année wana zaka na ilamba na tolo elamba na tolo wana ba musu bazako cha bango ba biloko moko boye ba chena kingo tina suki na yo kokola inane wana kokata yango te ozaka ka tolo polele na bilamba moko tangu yo zoleka muntu nyonso yebike mama oyo akofeli mobali batu ya mawa bakosala batu abilanga bazo kotikela bino biloko batu nyonso bayebi mwasi veve même osombi eloko na wenzo moni mususu bakobakisa mwasi ya kufeli mobali mwasi yazana na makambo mobali na ye mama yazana makambo mobali na ye ezotika la bongo tina periode oyo bato bayekolobake lelo akosokola lelo akolata ozobima sika okokata suki okosokola bakolwaka elamba ya sika bakopesa yo pe okolata okotikala na place wana pozeleke bakozwa yo epase meki oto okokitikala bongo ozaka na disposition ya famille wana bango nde bayebi eloko nini bakosala na yo bango nde bayebi place bakotinda yo bango nde bayebi ke yo kozala nani po oza mwasi babali jamais yo koki kosote okomi ata bakamarada mobali jamais ekozala kaka muntu moko ya lingi ke akozwa yende akobanda koya omona ye na mwa savoir apesi yo aye na mwa eloko apesi yo pe otimbelo omoneke semeki oyo nde alingi ngai tina mokolo bakoloba ke lelo bozokende bolongola moku ya mobali na yo bakokende 0 heure wana na kati ya nzela oyo eza na bacoin 4 place wana yo ndo kokenda na semeki na yo bosi boyokani bozokende wana bozo tikala kaka mpa bino nyonso bolongoli biloko boke tango bozo kenda bokotala simate tina ndenga boke kokota na kati ya ndako
nde mwasi wana aza libéré balongolo ye mobali na ye na nzoto wana koki koloba na vanda na semeki na ngai na continuer mususu akoloba te nga nazokende epai na biso ndenge bokoyokana bato bandimi mwasi wana kende me eza lokola lelo ndenge eza boye mama Darling muntu akufeli mobali otikali ndenge azosolola na kati ya matanga wana na bino nyonso bozotala boye Maman José nakata ona numa muke Maman José nalandi ndengo lobi ke muntu soka kufeli akoki kosala bako sala boye mais lelo yo ozape chrétienne lelo batu bakoti déjà ba église de réveil c'est côté belé na kala tozali na catholique église de réveil ming babeta sete ba hoteleme la coutume oyo lobi ana etozana na kata coutume ndenge po batu na batu baza coutume na bango oyo pese za biso baluba normalement sikoyo batu mususu bazoboya yango balobi ke makambo wana ya coutume balingi yango lisusu te bakoko vivre na kata coutume te esito yebi nzambe. Merci Maman Darling. Koyeba nzambe même Jésus Christ tangwa yaki ba posaka ye question. Balobi papa oye kolongola mibeko ya Moïse oto alobi ke na ye kokolisa yango. Na longoli ata mon côté ekolongwa. Na ye kokolisa yango. Kutima oyo tozoloba oyo eza na ba kutima mususu oyo bato bakoki koboyi. Kutima to koki koboyi eza lokola biloko nini. Eza na biloko mususu oyo basala ka cérémonie. Zoe lamba na yo sala boyi sala boyi biloko wana biso ba chrétien tokoki ko sala yango te ozana mwana zokisa mwana zo makila mwana sala boyi wana toko sala yango te zo mwa eloko oyo sala boyi kanga mwana esala boyi meme yo kanga na loketu meme yo liboso koloba zo likasa moko sala boyi wana penza tokomi ko salela mabe to bimi na kati ya liloba nzambe même Jésus Christ ye moko tango akutanaka na muntu ayo azalaki aveugle azuwaki zelo atie basoi asangisi atie na miso wane fungami soki kozala lelo bato bokoloba ke o asalaki kisi omoni meye moko muntu bazana lolenge oye kosalama me ezana muntu wana kufia za mobali na yo même batindika yo te même église ezali yo pe okozala na mawe ya mobali na yo okozala ke mobali na yo akufi mobali wo bozalaki na ye boboti na ye bana papa oyo azwaki na mwana muke akufi yo omoni na ndenga azokundama lelo o changer elamba lobi o changer elamba okozala na mawa te kaka na bomuntu totika nana kotima il faut yozala pe na nanu na mawa yake na vandela nanu mobali na ngai oyo po yer wana oyebiteke okokweya wapi oyebite ngani oya ko yakozwa yo oyebiteke mobali ngana kozwa kozala lolenga ya mobali na ngai mawa wana nde bato bazalaki kolata mawa wana il faut yo pe ozala nango mais bazalaki ko corriger bato pona nini bazako boya monike balobi muntu asolola te pona nini okoki ko yeba lisusu ke ozana matanga mobali akufite oyeye olobi oyeye olobi okoloba na likambo mususu oye ko bimela o mabe atore ndengo moni ndenga lobaki boy alobi boy explication ya maladie ya mobali okoki koloba yango na ndenga mususu oya yo lobi ndenga mususu yango baza koloba yo loba te muntu mususu aloba po wana oza penza oza yote na makanisi na makamunyoso eza malamu te siko bazale ko salela yango bongo nyoso wana pe bazale ko sala bongo pona nini po mwasi amoneke kokufela mobali ezali mabe ezalaki kote ya na ba mususu oyo bazale ko ya Mama Darling liwa pe ezalaki ebele bongo te muntu nyoso azalaki ko banga soki omoni nga ndenga basali ngai ba mususu bazalaki ko beta bazwi ba putulu ba tyo na pilipili ba nyokoli yepenza yo azana kindogo yo kolela mbali na yo okoboya erwana olobi tala ndenga basali Mama José kufele mobali ngai mobali ngai yako kofu nzambe pardon batela mobali ngai po pasi wana ngana kokoka ngote yango moni ba mibali bazako kufa mingi te na makambo wana ezali ki discipline pe po basi msoko yana misala mabe basi basengi ye mobali akomi kaka lelo 6 mois ali mobali lobi basokoli ye o église lobi église wana sambela kapete ya malonga te abandi akota boye azonga boye me bato akala bazala kina mayele mingi eloko wana bazala ko sala lokola ko bangi sape ba mususu potangu yo komona mwa pasi wana ina ne mobimba yo zakaka tolo polele muntu mususu po alia mobali ezalaki mwa pasi yango moni mibale bazala kokola na ba papa na mama ba koli penza banuni nde omoni mungu kwa yeko ya mususu atikali Parlement José Lingo lobaki basi bazo tambola bazo respecter coutume te yango ba papa pe bazo kufa mingi eza bongo basi ebele
ba to sakate respect ya coutume ezalaka penza te même makambo yake ekolo na ekolo nyonso même tolo bakezaka baluba te bible otozo landeza na mibeku koleka na ya coutume nyonso même ba Kongo batu nyonso bazana coutume na bango muntu moko te ko sepeleke moi sazala na ndako libala azala na liberté nyonso total ezalaka te il faut yozala pe na limite na yo oyebike mboka ya mbali na ngai yo awa nakoki konyata awa nakoki konyata te nakoki kosala oyo ngana koki kosala te mais yo koki ko yamba nyonso ozo sala te wana tango mobali azokufa mususu pe omoni mobali akufi akimi atiki mobali wana morga to mona ka ba misusu makambo ya kosokola oyo okufeli mobali fo ba sokola yo za bientôt eza mabe mais eloko wana bazolo bake yo okufeli mobali ba sokola yo mais yo o misukolela ka nyonso atango zana na osokola ka nyonso tango bazolo ba tellement yo zo sambe bakoki ko bondela et puis tozo boye ke bande ko basukula mengana zomona na église batindaka ba mama ya église wana bakenda ko sukula ba mama na yo yebi ba to yebi bango te na église pe basukula omoni kaka balobi ba ser mama diaconesse boy bozo wa mama wana bokenda ko sukula yi balobi wa famille bakenda ko sukula yete ba mama oyo bazokenda ko sukula yo wana il faut que faire attention bakoki kozala pe mabe ko leka na famille wana tozana église abantu nyonso toyebi ete omoni ke ezaka ka ndenge moko na o ya famille bakolo basemeki na yo bakenda kobwakela yo mai balongola yo mukuya basemeki wana oyebi bango batolo bete église wana tindaka kaka bato ba mama batika pamba te batindaka pe bato babodeleli mai balobi bokende kosukula ye mai wana bakeye kosopela yo mai wana na nzoto eza ndenge moko biloko nyonso wana tozomona ke eza kaka lolenge moko mais biso tozoloba il faut ko ozala pe na mwa souci ya muntu oyo ozalaki na ye bato akala telema bazaki na mayela baza kopesa ba condition wana okofuta boy poyo ke dabo yo sala boy okosala boy muntu azali kotala makambo wana eleki ebele mususu atalabi ngai ata nazana kindoke na kolia mobali te po mobali soki akufi nazomona makambo ezobima eza ebele babetanga boy babeti yo bavandisi yo pamba ozaka ka boy banda osali boye journée mobimba okoya kolia kaka na pokwa ozolia bazofinga même basemeki mususu bazawana même bambanda mususu bazawana muntu moko taza ko pusa na poali ya mobali liwa ezalaki muke mibale baza ko fobongo te liwa ezalaki muke makasi ozomona muntu nyonso azokola na mobali na ye alingaka bakola na mobali na ye alingaka bakola kokufela mobali muntu nyonso ataka ozomona kufela mwana mais mobali te baza ko loba bongo pona nini pona makambo oyo bazalaki komona Jésus wana to telemi penza te tozana makambo ebele tozokweisa mais tozotelema na oyo ezosunga biso na nzela ya kosala mabe nde tozotelema ngana sambelaka po yebike osalaki oyo ba facilité yo osala malamu bas mobali akufi lelo lobi yo wana okomi na parke na basemeki na yo bozofundana pona biloko okomi na ba quartier na bato ba camarade ya mobali nyonso bakomi ko ya bozoseka ezola kisata ke obungisi muntu awa te bande ko balandi eloko oyo eza mabe nde ozomona liwa ya ba papa ezokoba makasi po bato bazomona eloko moko te ukufeli mobali malamu mwana kuto akoki kolela mobali kuto eloko pamba bato basimbiye ya église basimbiye ya famille basimbiye alingalela tika kaka bawe bayana miliki bayeko pesa ye muntu wana komi lokola muntu moko ya malamu bazolengele ye place wana lokola muntu moko soki ndenge nini mais oya kufia zaki cher pona ye muntu oyo basali na ye famille lelo bozolengele to mona ka balengela kaka na une semaine wana 2 semaines mama wana komi amataboye akitaboye nazoloba likamu moko mama darling ezaki na mama moko akufeli mobali wana na yebi ye très bien mama wana mobali azwaka mwasi mususu abota na mwasi wana bana mibali akoza eloko wana mama wana yina mobali na ye na faso moko oyo nano mona te mobali ayeko yebiseke mwasi wana na sina boya ye zwaka sibana oyo vanda na bango kaka ngai na vanda pe sika moko mobali mwasi wana azotungisa ngai boyi na boyi bana bako biso nyonso tolobela mwana mwasi wana boye na motema moko mobali ayeko zwa
azalaki na maladie ya sucre, maladie ye koleka na souci sucre wana ye kobimisa pota, mobali bakata na lokolo, mobali a souffrir. Ndeko na biso wana azotala lokola emai, papa wana ye kokufa, bandeko balandi na yoka sango wana nga na keyi na yambi ndeko na ngai wana. Ndeko azobisa ngai nazolela na motema na ngai nyonso pasi. Monto nazolela na ye azoloba te, avandi kaka atala azoloba anyokoli ngai me batikele ndako monene. Mobali azalaki na mbongo, atiki mapango, a faire voyager bana, bazaki na bana te bana ye na poto. Kaka pona bana mibale wana mobali alobi na sene asale mbeba limbisa. Alobi anyokoli nga makasi. Bakundi mobali esili balobi lopango yango yo na bana na yo, oyo ya famille, oyo boindenga bakabulaka. Mwasi wana ye ko yana ndako na ngai awa. Azolela lobi mama José na yebaki te ezali boye. Soki na yebaka boye, mobali nanga ko kokufa te. Nazomona pasi na monike na perdre loko munene na vie na ngai. Mama José ndako bapesi nga na cheba locataire na vandi. Nazomona na poko mobali na ngai azate, na komi komona makambu nyonso bakomi ko sakana na ngai na muntu oya ko sakana na ngai te. Mama José na ngai na yebaki te. Nzamba limbisa mwasi wana alela na ndako oyo biso na bana totali eboye na lobi omone. Ngalobi mama na yebaki te ke ezaboye. Na perdre muntu munene mobali na ngai metango mobali akufa lela te maya miso za kobima te me mwasi wana lela kawa ngalobi yo pe ozaka na maya miso alobi pona ni ngalobi ponga na yambaka yo wana olela te tina ndenga bazotombola cercueil batu bazolela yaza kuna te basimbi na bakarde na bango basimbaka bango wana bapa moko azocha azokende me mwasi wana lelawa azonga na famille ba mobali nakene kovanda atakuna ponga na zoko kata cheba locataire akonda muntu akondisaka ya azalaki te akonda susuzuwa wana te mbongo batikele ye azalaki pe na age moko ya mwana mukeke akoki ko sala nyonso mais amona keke ngombe za liboso na ye azaka na église chaque jour to mona na ye ngalobi boyo kokufa olanya bi mukili oyo na moni kitoko na ngote bandeko bonyo sozo mona bazo sala basala kaka ngonga muke eza eloko ya mutuya ko perdre mobali etika la kamabe bandeko tokoka kozongisa ndambu ya bolingo même mobali akufi lela yepe aza mutu lakisa pe mwa mawa to welela kaka biloko te mona kaka biloko mona kaka baoye bazalaki ko le solisa yo tango azaki na bomo ibako solisa lisusu ayebi ko za mwasi mabe obomi mobile yepe na yo okoki ko boma ye. Merci beaucoup Maman José, to comme na biso presque na shit na éviter conseil ni vraiment ko ki opesa na bande ko na biso ya basi opposo ça maman trop oh ba jeune ba génération vraiment ya biso akufeli mobile azo ba ko respecter ba mibe ko ndenge za la raté azo ça n'importe quoi pas même une année ba monnaie conseil ni ko ki opesa na bango et puis mot de la fin na yo bande ko liwa ezapona nzela muntu nyonso. Même Marie alelaki Jésus nzoto ko kabone ezala kapasi liwa ekoki koyela yo pe mobali ya ko sala wo ya sali mais biso toza ba mama nazo mona liwa ya ba papa ezo koma eloko pamba liboso na biso tozo mona ngo tina te mososi pa kendaka ta cimetière ngo te na mona ke ngwana mwasi kusoki pululu awa kufaki na mwana mwasi wana mobali na morka ndenga azopiolola makambo azosolola bandeko kaka bayeba ke yenda azalaki na mobali kaka bayeba ke kaka baya kosunga ngai kozala veve nanu asalaki veve wana ta 2 mois te mais azobenga bato baya kosunga ngai kozala veve wana nanu asala yete age na yepeza ya veve te mais ozomona azosenga kaka ke amoni ke occasion emonani baya kotindela ye o mama Oliva banda bayebi ke Oliva pesa ka ba veve eloko nini kopesa matimbula na mbula ezabi muke bakotala yo kaka muke bandeko wakomi komata ozokita muntu akotala yo lisusu ezate ba mususu yango ndiakali ya mobali na ye pa banda kotungisa bato basemeke banda oyo omoni bazaka na yo bapesaka ba bière omelaka mobali akofi wana ba omona na lisusu te tokoka kozala na mitema ya mawa mobali na yo akofila kisa pe mwa mawa ata ya lukuta
olakisa pe ye mwamao tika kopiolola mobali akufi na ndako wana yo na koloba oloba boyi po bayeba yo oloba boyi po bayeba yo nyonso wana eza na tina moko te na place wana oso kofele mobali na yo vanda lela ye na kimia otelema basali banzambe bazali babondeli po na yo po oyo boyi monike ezali kutima ezalaki kolela nyonso wana baza kochango na kolela me bazali ko exagérer po na ko torturer ba mama pe liwa ezali ebelete tango batiki bino bolobi ke toyebi nzambe ne pas nzambe makolo mibale toza kuna te tozoluka liwa bimbali partout bakufi ale yo tikali lobi na pantalon mataboyi lobi o mataboyi eza na tina moko te po yo pe okoleka tozala kozwa na mawa bandeko balandi tozala na mawa soki mobali na yo akufi lakisa mawa na bana omona ka bana bayaka balobi omona papa akufeka yo lelaka yete bana na biso oyo bayaka kobaluka nyonso zosala zotala yo boye amonike mama oyo papa akufaka atalaki yete akoya kobalukila yo mais tokoka kozala na mawa ekozala mwa bien. Merci beaucoup maman José, mot de la fin et puis bambote na baye yo na pesi mbote na bawo nyonso balandi biso na check chaîne na biso munene vraiment bolandaka biso boyokaka ba conseil tozoloba nyonso tozoluka kaka pona ke mabota ezala malamu nyonso tozoluka kaka mabota ezala malamu ezala mabete ke biso toliaka mboma ya ngai wana yako yobaka na minwe na mino abana te tozala malamu bandeko balandi nalingaka bino mingi bao nyonso balingaka mama José na pesi bino mbote belé na pesi bino mbote belé ngai mama José nazali en tout cas bozaba na mama na ngai famille munene nzamba pesi ngai nalingaka bino mingi. Merci beaucoup tokomi na biso na suka vraiment maman José azaki clair ba question azaki yanga ba réponse azaki yaye apesi vraiment conseil balobi ya malamu tozwa ya mabe totika totambolaka bien et ça là vraiment bien pour les autres ça vraiment pas si personne to boite que tokoki kozala condamné na coutume te mais un mot pe na bible wana coutume ezali ko ça la boite pour so coutume ezali kité na bible ngoza ke moi ça libala pe azana droit ya kolinga mbali musu libanda c'est que coutume pe na bible ezali to respecter yango un grand merci encore na le big boss babi le boss Simutombo leader à Pembe. Merci papa bambote belé na bafani ya Darling Love nyonso Germaine Zara na France bambote no Dorte John Maunzo bambote no vraiment et belé et puis mbote belé encore na Brigitte Savané maman na Chancel na Suisse Nazirique bambote na yo mise misenga motema papa kai ndoyi ya batu ya Darcy misenga to monani check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo